ezosala ete même basi ya mabala na mabala bavanda na kimia te. Mibali na basi na bango baza na kimia te. Bien aimé ba couple eza troublé. Moto azokoka ko vivre kimia te na bomoi na ye. Mutu oyo banda botama kino azokola mitungisamaka kaka na problème moko ya infection esilaka te. Mutu elonge koma eposo ndire nyama. Bien aimé ba imposer identité o eza ya yete. La Bible dit notre Dieu est le Père de tous les esprits. Et ce matin nzamba tindinga na partager na yo. Na kene na kokabola na yo na lité. C'est un envoyé de notre Dieu. Aza muto musala na nzambe. Diable aza na pouvoir telikola via mwana na nzambe. Nyonso asala kasenga ka autorisation epai na nzambe. Bien aimé, j'aimerais parler sur un esprit impur. Molimo ya mari de nuit. Bato ebele baza tourmenté na molimo o ya mari de nuit. Ba couple ebele bato bazo mitungisama. Okomona mwana mobali aboti na basi 4 5. Azui mwasi abali o oyo te. Otuni raison nini aza impoli. A changer azui mususu ya respect o aza propre te. Ayebaka kobongisa ndaku te. Azui o ayebi kobongisa ndaku o alingi famille na ngai te. Ayambaka baseme ki bien te na ndaku. Azui o ayambaka baseme ki bien na ndaku. Ekomi o asenga ngambongo na balabala. Bien aimé, soki ba imposition molimo mari de nuit. Même si on mati okiti, okotikalaka jamais kozala stable na bombo ina yo. Yo kufela kingai yo talisinganzela toyembi aleluya ngai nalingi nkolo Yesu aleluya oh aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ngai nalingi papa nanga aleluya na Yesu atabato bakoboya yo bakulinga satana nkolo yo lingi bato nyonso nzambe nanga okoboya mokote togangi aleluya ngai nalingi nkolo Yesu aleluya oh aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ngai nalingi papa nanga aleluya na Yesu. Mbote banana nzambe, bonjour partout dans le monde entier. Bisika nyonso ezwami bino nzamba lola pambola bino. Il est écrit l'air, l'être, le mouvement, la respiration nous vient de l'Éternel. Soki tozwi pema tozana makasi ya kobika tozoloba pourquoi pas to élever kombo na nzambe wana. Il est écrit notre Dieu sied au milieu de la louange et de l'adoration.
soki eza na eloko esengeli biso bana na nzambe tosala ya motuya eza koeleve kombo na Yesu. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cette même Bible zoloba na biso que quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là où vous allez connaître qu'il est. Bien aimé, devant problème nyonso ekotungisa yo. Ata koza na maladie o obela olukela ngo ba solution na balolenge nyonso. Oleka na bo plutôt pas ba professionnel ozwa guérison te. Bien aimé, banda ko adorer nzambe pour na problème wana. Na sepelaka koloba comme David à sa fuite devant Absalom. Là nous sommes dans le livre des Psaumes chapitre 3, des versets 1er. Azoloba, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est-à-dire, David a comprendre que malgré Nazana Banguna et Belé Simananga, non. Cet homme de David, c'était une autre personne. Azalaki na kondima ya dimension mususu. Alobi atako banguna baza ebele, mena ebi ke yo za mobundeli nanga. Yo kaka ndo za na ba capacité ya kotombola mutu nanga. Alobi sous la Psaume chapitre 23. Non. Alobi tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc azo reconnaître que vie na yezo dépendre na moto musuti na nzambe. Azota la multitude ya batute alobi lisusu. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu je franchis une muraille. Donc David azolobe, donc ananzambe na ye azana makoki akobunda tana 10 000 personnes. Tala niveau kondima ya mutu. Kondima ya mwana na nzambe koki jamais kozala limité. Bien amenga na lobaka mwana na nzambe, il faut zala na expérience kati na ye. Espérance nde kosala ye a surmonter be preuves. Parce que espérance et le kananzela na ye na kombo na nguya na Yesu Masia tolobi amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bananzambe belé dans le monde entier. Parfois les appels que nous recevons, et ça concernant bateau baza tourmenté na l'esprit, ou ils ont détruire même ba foyer na bango. Ou ils ont sala été même basi mabala na mabala ba vanda na kimiate. Mibali na basi na bango baza na kimiate. Bien-aimé ba couple eza troublé. Moto azokoka ko vivre kimiate na bomo inaye. Mutu oya banda botama kino azokola mitungisa makaka na problème moko ya infection ici la kate. Mutu elonge koma e posondire nyama. Bien-aimé ba imposer identité o eza yete. La Bible dit notre Dieu est le Père de tous les esprits. Et ce matin nzamba tindinga na partager na yo. Nakende na kokabola na yo na lité ya moko, nakende ko solola na yo concernant molimo moko. Na bandeli koloba notre Dieu est le Père de tous les esprits. C'est-à-dire molimo maladie Yesu nde tata malade. Vous savez tant nzamba linga périr Akab. Nzamba linga périr Josa, alingi a périr Jézabel. Nzamba sangisa ki conseil na lola. Alors, avant d'ici conseil, tala nzambe, le créateur de l'univers. Moto azana makoki ya kolongole ka pe mata na sapongi. Mais Bible zolo banzamba sangisi conseil na lola. Alors bina sala nini pour que na périr Akab. Pourquoi? Akab akendaki ko sala boye. Na mwasi na ye Jézabel. Ba ke ko benga Israël o azalaki na bilanga na ye. Ba proposer azwa héritage ya papa na bango apesa bango. Ya lobino na koki kote ke la binote parce que za héritage o tata tikelanga. Eza comme souvenir o sala kaite na se souvenir na tata nanga. Bien aimé ba sacrifier bo moya mona mobali wana ba bomaye à cause ya eloko na ye moko. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, les justes juges abandaki komona bango. Ma belle kati ebele o Josaphat Akaba salaki na mwasi na ye Jézabel. Enzamba sangisaki conseil na lola zolo bana sala nini pour que na périr Akab. Oebina neki ko se présenter pour te dire que notre Dieu est le Père de tous les esprits. Tango sangisi conseil na lola ba angelu ba lobino o eza musala na bisote. Vous savez, ils ont une mission, parce qu'ils sont les saints. Les vrais saints, c'est Jésus.
mais bango baza pire bakoki jamais kokende kokota bisika misusu we sengeli pona bango te eza na ba mission musu nzamba tindaka Satan salango na place ba ange tango nzamba sangisi conseil na lola esprit en mensonge ko se présenter elobi na nzambe tindanga nakende ko posséder minoko ba prophète tango na kolata minoko ba prophète akable ko la lingaka prophétie akoyoka minoko ba parce que akaba bande ko linga koyoka prophète Michete ya lingaka basakola malamu pona ye amen nzamba ekotala oui atindi esprit ya mensonge lati minoko ba prophète elobi soki bokena bitumba na Galade boko beta bango lokola moto moko pe bokolonga Michel le prophète alobi boye nazomona Galade ko beta bino lokola moto moko akaba alobi na lingaka prophète ote po sakola kama kama mabe ponanga oh my god. Or l'Éternel avait déjà un plan ya ko détruire vie na ye nzambe soka linga détruire vie ya moto atindaka Satan mission même le diable c'est un envoyé de notre Dieu aza moto musala na nzambe diable aza na pouvoir telikola vie ya mwana na nzambe nyonso asalaka sengaka autorisation epai na nzambe. Bien aimé, j'aimerais parler sur un esprit impur molimo ya mari de nuit bato ebele baza tourmenté na molimo oyo ya mari de nuit couple ebele bato bazomitungisama okomona mwana mobali aboti na basi 4-5 azwi mwasi abali oyo te otuni raison nini aza impoli a changer azwi mususu ya respect o aza propre te ayebaka kobongisa ndaku te azwi o ayebi kobongisa ndaku o alingi famille na ngai te ayambaka basemeki bien te na ndaku azwi o ayambaka basemeki bien na ndaku ekomi oyo asenga ngambongo na balabala. Bien aimé, soki ba imposition molimo mari de nuit même si o mati okiti okotikalaka jamais kozala stable na bombo ina yo kanga bien yo muto ozolandanga yoka basine ya moto aza na mari de nuit to femme de nuit kati na vie na ye okomona obelaka ba infection o esilaka te même si ba traité yo eumelaka te zongaka moto aza na molimo wa femme to mari de nuit azalaka na bakanda moko akovanda muto asala eloko tazoka mutema ezosuka c'est-à-dire kanda monde tasalaka mutu mabe ba imposaka ye impolitesse okomona mwasi azwi libala na ye ya bien mais incapable ya korespecter mobali o honorer ye je m'excuse incapable ya korespecter mobali o apesi valeur na miso ya bato. Bien aimé, bazwi vi ya mwana mwasi ba imposer ye impolitesse mari de nuit alatisaka moto masque de vieillesse okoka mwa olati bien yo somo ko zomona kitoko na miroir mozotambola tamboli banana veniti kwa babengi yo teza anormal mwana mwasi même si ko accepter na yo demande ya mobilité mais tango zotambola na nzela il faut batia au mal à l'aise et je reflecter ba signe ya bien ou ezotalisaka que non oza mwasi ya kitoko mais comment zotambola ti kwa ba déranger yo te c'est-à-dire batia yo mobali ya butu oyo azolinga te yo bala na moi azalaka esprit impur azalaka na zuwa koleka même mobali o abali yo physiquement. Bien aimé, kobosana te ke Hébreux chapitre 11 azoloba na biso que la foi est une ferme assurance peu importe esprit o bakoki kotia kati na bomoi na yo mais soki oza na molimo na nzambe pe kondima kati na vi na yo esprit ane kotika yo. Bien aimé, nalingi na loba no eloko moko ezalaka esprit moko teti ekendaka facilement te soko oza na femme to mari de nuit kati na vi na yo opportunité ko banda ko beba yo ndo mona ko mitunaka nakutana na opportunité mais ata makambo bandi bien fo suka na ko beba ata konzela moko malamu efongwami na vi na nga pona ni fo suka na kotengama soki nazolo banobo parce que nazalaka victime. Bien aimé, je te prêche ce que moi je vécu nazala victime ya esprit oyo depuis na âge ya 9 ans na bandaka komitungisama na molimo ya infection j'étais nakoloba plus impoli teti na yo kakate ba imposaka nga molimo mari de nuit na butu moto banda kosala nga bongo eza moto alulaka nga physiquement aluli mwana kitoko boye mais nakoki kolinga ete parce que naza mutu on akoki kobenga ye donc naza membre ya famille akome koyela nga na butu. Bien aimé, ba infection esila kate umeli na nzoto na nyokwa mina esprit wana ba opportunité zoya ezobeba ba makambo malamu ezomona ezobeba eza molimo moko lingaka muto azala stable te
ndo monaka mutu avandi kuna azoko kozala stable te moto si mwanda kwa kofutela ba escroquer mbongo moto si mwe sikata mutu babebani babengani ye molimo wana elingaka mutu azala na kimia te elinga komona mutu azala en couple te ndo monaka mwasi kitoko bazobotise par-ci par-là eza molimo wana imposer comportement moko ami monaka aza kitoko ata o akei akoya nde mutu azobota bana tata pourquoi parce que physiquement azala stable te spirituellement azala stable te mais spirituellement abala na butu bien-aimé soki babotisi yo bana na butu soki oluki nzambe te ekozala pasi pour que vi na yo ekbika na kimia bien-aimé nalala na butu nazolota na bali bien habillé bien maquillé balatisi nga voile kitoko la na bainvité mutu abali nga nani ngando nalamuki na tongo je me suis dit ngai na bali ngando ndenge ninga naza mutu or dans le monde des esprits yokanga bien mwana na nzambe yo mutu ozo yokanga dans le monde des esprits bato balataka ba identité ya banyama mpona kobomba identité na bango oyo bateke noko tel mutu azobundisanga akoya koluko na identité ya niau akoya koluko na identité ya mpese abombi identité aye mpuku meza mpuku te meza mutu azobundisa yo na loti na balinga ndo bato bavandi na batable bainvité bangando kaka nga mwaso babali ndenga mutu je me suis dit nzambe na ngai na miyoka nkele na miyoki salite koma na kobala ngando mais bien aimé tango na kota na mozindo ya koluka nzambe azomema nga na ba voyage de pensée il est le même hier aujourd'hui et éternellement yesu azoyebisa nga tala ndenge babaliso na se ya mai tala ndenge bakanga esprit na yo babotiso bana na butu ndoko mona mutu abotana nuto zotala mwana mukie azobimisa esprit ya moto esaboti bana 10 eza esprit o ba imposer yo moto koki kolongolo masque yana eza kaka yesu le seigneur m'a envoyé pour te prêcher nzamba tindi nga na révolter esprit na yo bien aimé dans le seigneur cherche l'éternel le seigneur m'a mis à cœur kena kabolana bana na nzambe sur cette prédication nous allons continuer sur cet esprit sur cette prédication avait fait à Marie de nuit nzamba lola sunga yo Marie de nuit a déstabilisé sa vie à moto. Bien aimé, Marie de nuit a imposé à mutu comportement. Bakolati so masque de veste, bako baby sanzoto na yo. Moi ça na libala zo coucher na mobali na ye. Mobala zo mon on dira zo bimana moninga ne mobali. Eza esprit o batie yo. Mwana mobali so kaza na femme de nuit, akobanda ko dégoûter moi si na ye o bazana ye na ndaku. Mais même pour na yo moi so za na ndaku. Mobala zo mona kazolinga ko sentir yo lisusu te. Il est temps de chercher l'éternel. Bien-aimé, motoko kabolon esprit wana, ezakaka prière, eza yesu. C'est un esprit têtu. Et kendaka facilement te. Et kendaka na ba sacrifice. Et kendaka na ba jeûne et prière. Et kendaka na ba prière intense. Pour kolongango fonzambe abanda premièrement, ko révélo identité à moto à commission moi sine abutu to mobali ne abutu. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nzamba peut sabiso tonto kozongela sur ce terme de Marie de nuit. Dieu le Père de tous les esprits. Kobosana te ke Yesu nde tata ya milimo. Esprit ane leki nzambe te. Esprit ane leki Yesu te. Lukana no nzambe. Nzamba kopesa yo délivrance. Que Dieu te bénisse. Bisi ke zwami nzamba lola pambola yo. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Prisca Mbouzi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awatozo lobelande kombo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu.
En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.